Mbote mbote na balandi nyonso ya Kese Kelly Joyce TV. Nzambe apambola bino bisika bozali. Merci na bino bato bolandaka biso, merci na babone na biso. Donc nzambe vraiment aleka na kopambola bino, apesa bino oyo eza baposa ya mitema na bino. Yo oyo ozolanda biso soki eza mbala liboso na yo ya kokota na kati ya chaîne na biso, tokosenga yo osabone. S'abonner na chaîne na biso po ozangaka ba video te soki to poster video ya sika. Nzambe aleka na kopambola bino bandeko. Donc eza tongo toza 6h juste na air na biso awa ya Londres. Bandeko na lamuki kaka na tongo boye na moni bato batindelinga image oyo ya Pasteur Coutinho na hotel azobima na mwasi ya mundele. Donc esalinga mawa na meki kokota na ba Facebook, na meki kokota na ba Instagram, na moni bato ba poster image yango bazofinga balobi akoti na hotel na mwasi ya mundele kosala mabe, aza pasteur akoki kokota na hotel te. Esalinga penza mawa na soni. Donc bandeko na yebi te soki makanisi o biso ba congolais ba congolaises toza nango soki wuti wapi. Donc est-ce que soki mutaza pasteur azana droit ya kokota lisusu hotel te, ou bien soki mutaza pasteur azana droit ya kokene restaurant te, ou bien soki mutaza soki nani azana droit ya kokene soki pa ete eloko nini o ezolakisa ke Pasteur Coutinho akenaki na hotel ou bien akotaki place wana po akene kosala mabe. Tozala batu eza penza malamu te kokanisela mutu likambo ya mabe o ezake botali kaka mwa video ya muke botali ebandeli pe suka te po video yango donc ebalakisi kaka ebandeli ndenge azokota na kati ya chambre ya hotel, mais elakisi te ndenge nini akotaki pe air nini akotaki pe air nini babimaki na kati ya hotel wana. Ekoke kozala pe azosala business, ekoke kozala pe azana mutu moko wana o ezake bazosala eloko moko boye mususu. Donc toyebi te, tokoki te kaka mbala moko soko zwi eloko ou bien otali video moko boye mbala moko bani ko juger mutu, bobani ko finga ye ndumba, bobani ko finga ye tala makamba pasteur bazosala. Biso kutu ba mususu balobi natangi ba commentaire o batu mususu batu mususu bazoloba o ya wanga kuna linga kokende église te po makamba pasteur basalaka. Bandeko totika ba makanisi o ya mabe, soki likambo ezali luka oyeba nanu avant obanda ko juger. Aza pe mutu soki akweisamaki ou bien akweisami eza bien pona yo obanda ko prier pona ye ou bien obondela pona ye. Bokoki pe kokomela ye eza te ke bomoni kaka likambo bomoni video mbala moko bobandi ko finga. Donc video mbala moko ekoti na Facebook ko finga bandi bobandi ko chola ye. Toyebaki deja banane bandeli azaki pasteur lukuta muta yebi ye eza kaka Nzambe. Muta yebaka motema ya mutu eza Nzambe. Yango Nzambe asala acha mutema ezala na kati ebima libanda te po makambo ezala na kati ya motema muta koki koyeba yango te apart kaka Nzambe. Donc bandeko totika ko juger batu omoni kaka boye obandi ko chola ye pasteur lokuta moyibi ndumba ndoki. Donc toyebaki deja makambo ya mabe na ya salaka na sima ya kamera, toyebi makambo mabe asalaka na sima église yango nde bimi na kati ya video akoti kuna na hotel na mwasi ya ndumba. Bandeko totika ko juger eza malamu te. Nga penza yer natali batu batindelinga video o natali penza video yango banane banditi suka na moni eloko moko te ya mabe o ya sali wana po tokoki ko juger kaka mbala moko te. Toyebi te na hotel wana akendaki kosala nini, azalaki wana ye mususu mwasi na ye pa azalaki wana ezalaki business ou bien ezalaki eloko nini. Donc tokoki kaka mbala moko ko juger te. Tokoki ko juger soki totali video banane bandili te suka tomoni makambo ya mabe salami wana nde tokoki ko juger, ou bien toza pe na droit ya ko juger te. Donc tokoki kopesa ye conseil ou bien tokoki kosolola na ndeko na pasteur na mosali na Nzambe eza te ke to juger eza pena malamu te. Totika makambo ya ko juger batu. Muta koki ko juger mutu eza kaka Nzambe. Mutu pa koki ko tia point na vie ya mutu eza kaka Nzambe. Ye bozomona ye bongo po vie na ye deja esi ebima. Donc batu deja ba yebi ye, mais bino ba mususu o bozo juger boza pe na ba makambo mususu o bosalaka pona boyebani te. Yango pe moye ebima na ba internet, moye ebima na ba Facebook eza te. Mususu bakoki kolandela pe vie na yo mutu oyo ozocha ba commentaire ya mabe eleki kutu mabe koleka na mutu oyo yo ozokomela kofinga azaboye eza penza malamu te. Yango na leki penza na leka na koloba makambo oyo ezosala mapenza bandeko totika bizaleli oyo eza pena malamu te.
botika yango eza pena malamu te bozo juge aza mosali ya Nzambe kanda ya Nzambe pe ekoki kokitela bino soki likambo o bino bozoloba eza ya solo te ou bien soki likambo o bino bozoloba eza ya solo me ye azongi susu na makolo ya Nzambe ake kosenga pardon na eloko oyo asali Nzambe akoki kolimbisa ye me kanda na Nzambe ekoki kozala epa na bino po bino bato bozo juge eza pena malamu te Nzambe apambola bino bisika bozali tokutani lisusu na mbala ya sima kobosana te soki oza muta liboso ya koya na kati ya chaîne na biso kobosana te kosabone kotiela biso ba commentaire Nzambe penza akoleka na kopambola yo merci na balandi nyonso tomonani na mbala ya sima.